wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire, il y a les lots et les sous-copota banda qu'on a bino na ba salle de bain na bino na ba voiture na bino na ba chambre ndeka na lubarador partout bozwami bozolanda analyse populaire, il y a les lots bambote na bino bisika bozali bambote na yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja moté ma papa Micha et puis on a profité de l'occasion na souhaité ba joyeux anniversaire na Kevin Wanza bisiko zali vraiment fêté na bunzambe. Longue vie à toi Kevin, que du bonheur nzamba za na yo nzambe a continuer toujours kobatela la yo na se ya mokili oyo. Donc très chers internautes, lelo toye na biso kolobela makambu ya concert ya Ferego là parce que actualité mikolo eza vraiment des concerts ya Stade des Martyrs ya Ferego là oyo koza le 24 juin 2023 à partir déjà à 8h ba porte tout ya Stade des Martyrs et kozala vraiment ouverte pona mutunyo surtout pona Gaulois pona amoureux nyonso ya bonne musique. Donc le 24 juin eza ya koinda bino bandeko nyonso bolingaka Ferego là bo soma déjà ba billet na bino parce que ba vente ya billet eza toujours ko continuer ko salama. Na yabi ke bandeko msupe baza moi ba doute ah non soma nga billet vente nazo zelaka le jour J na sombamba moko oui eza pe mabete eza pe ka malamu mais discipline de ezala discipline ezala. Je crois to ute ko mona pe sortie médiatique ya Ferego là dimanche dernier mami il est là ayamba ki Ferego là aloba ki pona concert na yende nye kozala apesa ki ba point de repère tout à lobby dans selon souhait à faire aza ko envisager grand artiste pe bazana concert wana batlokwa ba JB Mpiana papa chéri et pourquoi pas pe we ranson le roi de la forêt n'aurait kunde comme moi lobio ko faire bi concert à faire et moko beta enlever les rideaux. Donc toze la ka parce que Ferego la bi ba surprise et koza ebele et koza ebele jour wana. Rien n'empêche que ceux qui ba invité wana bazali hein Ferego la apesa ba tous les meilleurs o azana wa bongisa ki pona Stade des Martyrs. Pona bi ba balinga loba trop. Donc Ferego la zo ba ke aza ko envisager abenga ba grand ba ya ko participer na concert wana. Nebi keza bandeko msu ya kamsu ba warrior pe ba ochama kele ba bomoni Ferego la abangi Stade komela yangwana asengi recours na ba artiste minene ba ko che point non ezala nango babi l'union fait la force et surtout que concert wana eza concert moko nakolo ba eza concert mo du siècle hein depuis faire banda carrière na beta concert à munene bongo te ke yemo na Stade des Martyrs. Donc tout peut c'est ka ba bonne chance concert wana ele ka bien parce que to tika na mikola kotanga to tika ga na quelques jours et puis ba Gaulois bon meka ko ça sous promotion ya makasi bon meka ça promotion ya makasi pour ces derniers temps la zomona neti te bien que ba panneau c'est mati ba banderole mais apparemment donc moi ma Lili ezali production vraiment zéro ba bureau Ferego la boza wapi hein bo lobela concert oyo bo lobela ngo le 24 ya sous musika te dans quelques jours je crois dans 2 semaines le 24 juin tozo la concert o eza concert du siècle ya Ferego la biso on se te bi Ferego la aemba ka bien te bi Ferego la abina ka bien est-ce que na Stade des Martyrs Ferego la akokoka kopesa ba fanatique na e public encore kopesa bango les meilleurs hein poza ba artiste mususu ba emba bien na studio mais na concert au mona zoko ko emba te et surtout ba concert le ba Stade des Martyrs ezali palangu ba te parce que esenga ka son ezala ya malamu musique ebeta ya malamu lumière ezala ya malamu makambu nyonso ezala ya malamu et puis spectacle pe ezala bien na concert wana. Mais éviter ceux qui font rigoler bongisi nini mais pour na yemoko artiste abi ba surprise et kozala ebele le 24 juin on a ba surprise et kozala ebele
bandeko pe ba artiste et musicien boza ba mitema likundu jusque là bozwi ba minokola mino bokangi bozoni ngosa promotion pour na concert wana te wana ezaki mutema mabe parce que to mona ki concert ya héritier ba artiste presque tout ba sangana ki pona ko sensibiliser ba public par rapport à concert ya héritier mais jusque là concert ya Ferego là nan na moni artiste mon côté au alobeli yango espérons peut-être dans une semaine avant concert peut-être ba artiste n'espérons ba JB Piana ba Weranson ba misem super maison mère peut-être ba ko lancer appel pour un concert ya Ferego là. Donc ce bandi on ba artiste misem bo sali bobo soutenir concert à Ferego là et rozala bien makasi parce que Ferego là aza monument ya musique congolaise Ferego là ayemba ka bien Ferego là ayemba banzembo ebele même ayemba pe ba chanson patriotique ya mboka biso Congo. Donc to tia penza Ferego là poids to tia poids par rapport ya concert oyo et puis Bizorbi d'Antimanga ezaka ke Bizorbi eza toujours donc on a habité jour en se faire en bêta dynastie pe na kati banzembo na ba dynastie s'occuper en bêta banzembo ya kala maison mère jusque là tozo ebate parce que répertoire vraiment eza moulayi jour en le 24 d'Anitimanga surprise pe ko zappé sortie officielle pe ya dynastie Mbalamoko surprise pour avec Ferego là tout est possible Jésus de nuance nabi ke surprise ko zala parce que Ferre akoluka akangisa vraiment ba inina munoko kanda lo ba ke ba ininanga boluka kanini Ferre sa bino nini to pe sa Ferego la chance to tika ko spéculer ba makambu ya lokuta à propos ya concert ya Ferego la Ferego la kokokate concert wana ekozala ba nani bagolo baza batu moko ya désordre bagolwa bazaka nde moko na ba fanatique awera tangu bozolo babongo bozoko tsa nini na mutu ya batu ndeko mso koza azali na besoin akende concert ya Ferego la tango azoka ke bo ba ke bagolwa baza ba brigand baza ka violent mutu osani akoti kambala moko ba ko kende concert mais pona ngana zako yebisa bino que concert ya Ferego la sécurité est assurée parce que tout le monde qui voit même rencontre ya Ferego la na général Kasongo et ça qui toujours par rapport ya sécurité au sama na stade des martyrs pour concert on a ko meka oye po ça des ordres oye po yiba ba osimbo na maboko mbala moko kei de yon ndeko zo préparer obebisa concert wana oya pona ko yiba oya pona ko salir réputation ya artiste ndeko yokela ba parents na mawa yokela famille na mawa parce que zo risquer okende directement prison sécurité et ko zala vraiment assuré par rapport à tourner à Ferego la oza les 9 les 10 ba musicien Ferego la ba OK na ba musicien na e assura qui peut sous public musicien mokoto okima Ferego la ça ba musicien na confiance yo pe artiste Ferego la kaniso abia mema on a poto na États-Unis na mboka oncle Sam tango zo kende kuna eza to kende kokima OK bo beti concert esili bozongi po événement muso zo ya bino le 24 juin eza to OK ba komo luko ozo mona na te ote na kende ko zo voiture ote na kenda ki bo non concert tango ezo sila zonga mbala moko zonga Kishasa ezo zela yo parce que le 24 juin ekozala ya koyinda badengo msu babina balobi est-ce que Ferego la penza ça la plein ndenge fali asalaki mutu na mutu azana jour na ye mutu na mutu azana époque na ye mutu na mutu azana temps na ye soki fali pour pazoki makasi ya otondisa stade wana 120 000 personnes 80 000 plus bato baki na pelouse ça il aura 120 000 peut-être ya Ferego la pe koki koleka faire pas ko ça pe fois de nango pona reba golom su babi soki stade to sali plein to louer sous stade Tata Raphaël kuna batunsu ba za kuna parking ko za kuna
Donc to pesa artiste na biso ba bonne chance, to souhaiter ba bonne chance pour na concert na ye, concert les bien de ko po okoyape. En tout cas boza vraiment na discipline parce que délégation bandeko ba outa pe France ba ezali, délégation bande ba outa Belgique, bande ba outa Londres, ye mo pe faire go ande ba okebeta concert na États-Unis, ton ba okita pe na délégation ya bato ba ko outa États-Unis. Donc concert on est un concert moko événementiel nan ezalate. Tara chair de poule. Nakati stade des Martyrs ko yemo bien asimbi micro boazo yemba vraiment. Donc ingénieur boudou kabo arranger son eza kitoko, lumière eza bien, eza te bande ko bakoti, o kutu banzembo bande ko yemba e bande ko yo kanate non, avec Ferrego là. Donc nayebi ke ekosimba nyonso ekoleka bien ferré aza mwana nzambe Ferrego la sambelaka pasteur Moïse Mbiye cité Bethel baza toujours ko tia maboko pour que concert wana eleka bien on a la moyen que concert wana ekoza réussite totale et puis concert wana ekoza sou ke ferré ala mukasusu succès na ezonga su ndenge za akakala et toi la mutu bakunda ngote. Toi la mtu bakunda ngote to pe ça Ferrego la chance ya kobeta stade des Martyrs na place que to critica kato se kakaye faire Ernest na bandi comme ça Ferrego la bayamba ki na nani na karibu variété pas mami il est là et qui inaperçu ceci cela non c'est pas bien Ferré c'est un artiste congolais azande konabiso aza ya na biso leki na biso papa na biso donc aza nyonso po na biso ça ne sert à rien ya koluka ka mabe ekoma na vie na ye hein nde to soutenir ba artiste mususu to soutenir pe Ferrego la bongo hein po za bato ebele dani chimanga do ba luka vraiment ko Ferrego la asila naza nga gauloise te mais nazo loba nazo défendre en tant que congolaise et puis faire aza artiste congolais et ça la nga passer à moi na mona mutu ko Ferrego la azala yemoko aza seul contre tous. Donc mutu moko ta ki pa affaire do bat pa lukaka mabe ekomela ye mona ngubandi kumsu bazo seka concert wana ekosimba te boloba ke Ferrego la afuti na mbona stade des Martyrs te la preuve année bo uter ko mona Ferrego la nani na ba administrateur ya stade des Martyrs banani ba administrateur on ba confirmer kiango ba ke oui Ferrego la afuti mbongo na ye donc azata na nyongo te donc nyonso ko le ka bien bande comme subo bande ko sepele bazo tia nini francophonie ko za wana Ferrego la concert ko za te eza annulé ya zaka muta ba promesse lelo to suki wapi concert yango dans quelques jours ezobetama concert yango dans quelques jours ezobetama ba surprise ekozala ebele na concert ba surprise ekozala et puis sécurité ezanango assuré sécurité kozala et ate ke o batu bakokufa o nini non la preuve année to mona ende on a fait Ritia betaki ele kepe na kimia muta kufa ete muta zoka kite ndemo pe na Ferrego la pour sengi vraiment discipline na ba gaulois pour concert wana batutu ba ozala ba warrior ba kozala batutu ba spiritas banani batutu ba ozala wana voir même bande ko na biso Congo Brazzaville pe ba bipe ba ko kita bango pe ba ofuta billet na bango ba koya pour na ko assister na concert ya Ferrego la na stade des Martyrs. Donc bande ko baroza ebele bako kita bande ko Brazzaville bako ya ba ozala awa bande ba uta par-ci par là bande ko pa Lubumbashi pe bako ya ba oya pona concert ya Ferrego la na misika fumi pe to suka pour pasteur Moïse Mbiye yemo penza abandi pe a prière avant concert et bande. Donc tout est possible na Ferrego la Jésus de nuance tozo souhaiter toujours ba bonne chance pour na concert na ya le 24 juin de que on no sombi billet en quoi somba billet na yo pour na concert ya Ferrego la mikoletikali ya kotanga golo mo kutesinga bi mikolo ba la te ba ozela ka concert wanda ba osambera nzambe jour ango ekoka bata nini fera bombeli bango Pobi bato baloba te basala toujours ba surprise mon inattendu. Tara faire silence tamula ina nyonso bato balobi pona ye na makambo nyonso uti koleka nango.
faire azoloba tazovandaka akimia batu baloba ke akosala plainte concert wana boye na boye azovandaka akimia babi mutabatami alekio na mayele. Donc tozela le 24 je biso on se tozela biso pe na MJ télévision mité meza moto tozela le 24 juin comme ça biso on se to simba ba bic rouge to ça comparaison to comparer to ça comparaison to comparer na moi to komoko masuka cordon d'intima tout ça comparaison to continue to comparer concert oyo ya faire rigola na ba concert o mususu uti ko beta ma stade de Martyrs na otalanda Denis de Sabino nga déjà na lobaki ke mututu o beta stade na 2023 Antoine Disana stade na ebité alobi bongo pona faire rigola Tony pour amope Denis de Sipa loba mambo solo espérant que faire rigola Antoine Disana stade. Espérons qu'on tourne ça mais pour l'anga ata stade wane tondi nangote ata batu bazaka à la moitié l'essentiel fait rigola à beti stade des Martyrs et puis combo na e koti na liste ba artiste o ba beta stade des Martyrs donc stade des Martyrs ezana encore plein tene to baka faut plein non Tomi Kosamaka Blaise Bula déjà lo ba na musique eza yemba beta nde binande be yemba beta binande. Yo au sa concert au Betu Stade des Martyrs au sali plein à la musique ya malongate au mbi bien te batu bako banani ba fanatique ba mo bakomi ko bima ba nzembo malongate non mutu tonga e concert fo ACP la tanga zoka musique ACP la ça là bien to pona ebi concert à faire rigola tieko aussi là to banda ko yoka ngope na banzela na ba barba o banda ko chango nde ba concert ba JB ya Zenith nde zalaki ya ba wera ya Zenith nde zalaki ya ba Kofi ya ba Bercy ndenge zalaki ba concert onyo se ucho beta ma stade des Martyrs concert anani to sito yoki yango to kina concert a mutu moko te to yoki yango te et puis zote kamate mais na yebi ke concert a faire rigola écoutez kama to pe c'est vraiment chance to pe c'est chance et surtout pe le roi dynastie ezape de ananzela dynastie kalate ekobima mais album on pe zo ume la faire rigola album ezo ume makasi obi ba tusu ba ozele loko ba ozele biloko zo ume la appétit pe esilaka donc so pour ça ba fanatique na yo ba public na yo surprise yo bimisa dynastie et ça l'a bien vraiment. Donc ba gaulois bozala sensibiliser ba gaulois tout bozala sensibiliser donc discipline ezala discipline na ebike à partir à 8h ba porte tout ya stade des Martyrs koza déjà ya kofungwa ba pona mutu nyonso et puis tango zo kende stade ndeko mille là déjà au lieu au meliso ki jina poto boyo à côté stade kuna akoyaki po bandeko msupe so lete sala bongo et sala bongo mona surménage pour au kwei et comment on te faire rigola aleki si ba tout faire à saliboy makambo et se répéta qui na concert makambo et les cas qui na concert a fali poupa to boy na concert ya faire rigola et se répéter to lingi lisusu te to lingi susu te to boy batu ba kufa to boy batu ba zoka to boy babiloka batu ebunga to boy donc on dit discipline quand des général ka songo na ba administrateur stade babaki discipline ezala donc mutu nyonso zo ya concert wana azala discipliné et puis dans les chose grave l'artiste et musicien so ba mité mabe makas na moi Didier Lacoste a tiepe ya libaya le 24 juin abeta un stade municipal ya Masina. Didier Lacoste pourquoi okoyi koza mutema mabe boy et là on y est en de faire rigola zobeta concert na le 24 juin à Martyrs wala yo po yé oyoko soutenir faire rigola. Tu te trompes parce que faire rigola aza mwana ya we ranson. Donc changu mobimba ba okita ba ya stade des Martyrs na concert à faire rigola. Au mona te ke yone muto obima zoba Didier Lacoste. O sala mpiaka et puis concert ana loba à moins coût à condition chango za gratuit. Mais au chango 5 000 francs aux hommes tout un moi chango nyon nga futa a futa 5 000 francs pour que ta concert Didier Lacoste alors yo ka musique ni
tandis que abi que soit que concert à faire egola a obi na bizorbi a yo ka banzembo ya bien à faire egola a ko sepela a ozala satisfait pona nga kutu ya artiste émission so nga nazaki ma na place na bino le 24 juin mutu nyonso oyo abongisi concert do bo anilango bino nyonso bo soutenir faire egola bo soutenir ye ezala bien makasi l'union fait la force c'est ça kitoko makasi ovandi no Didier Lacoste olongwe poto oyeno kaka po o chape ya yo libaya le 24 juin ba lobela yo o mona teke ba lobelo te mutu monto lobela concert na yo parce que na moment o na époque toza eza époque ya fali na faire egola ceux qui ba beti sola fali koto ba beti sola faire egola eza bongo vice versa poti bat ba okene concert à Stade des Martyrs wala ba okene po ba comparer concert ya faire egola na concert o le kaki a fali pupa ba ya concert wante lobi na tongo ezate ke ba banda comparer concert ya faire egola na Didier Lacoste wa beta ina municipal Masina non. Donc na osenga kana parce que dans chimanga osanga déjà signe que comme na suka na osenga ba golo tout discipline ezala ndeko na no sombi billet te occasion ngo ya ko somba billet donc biso nyonso to kutana le 24 juin à partir ya 8h déjà ba porte ya Stade des Martyrs et ko za ya ko fungwa mapona mutu nyonso pona lelo to suki awa na pesi merci na bino nyonso bolandenga Sylvie Bahati merci na Dani Chimanga merci na Lipasa merci na la première dame d'Orléans Madame Mami Wanja Motema papa Misha et puis joyeux anniversaire na Kevin Wanja bisiko zali vraiment que du bonheur profite bien de ton jour pona le longa la bino to suki awa pe to kutani mikolo ezali koya pona nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire. Bye bye. MJTV, vitesse wapi, abonnez-vous.